Mbote na balandi na biso nyonso ya Fiza TV officiel nzambe na nga pambola bino tu evangelisaka na lolenge nyonso ezala na réseaux sociaux na bawenze na ba arrêt de bus na balabala toza wana pona koloba na batu ete repentez-vous, le royaume de cieux arrive, le royaume de cieux est proche. Apocalypse 22 11 ezoloba oya ko continuer na mabe na ye akoba. Mais biso tokolemba te ko interpeller conscience na bino ya koloba ete confessez vos péchés et repentez-vous. Bien-aimé, awa na ye kolobelela ba femme congolaise batu nyonso bazalaka na kitunga ya rando inutile ya otanga bakombo na bango parce que baza ebele et puis boyebi bango. Partagez, commentez et likez et la kisaki ngana bino tozo solo la kaka kitoko. Bien-aimé, na ye ko interpeller conscience na yo. Yo mutomi mona Rambo Chick Norris ya YouTube. Ofingaka, osalaka ba clash, omikumisaka. Liwa ezali. Liwa ezali. Eza na basi ya kitoko ta mususu yo telemate. Babandaki kosala ba clash wana. Lelo bakufa. Ndeko nanga okomi mona yo nde yo nga naza bien eza na batu mususu banvia poto oyo batu mususu na mutu bango bamona yango lokwa mini paradis bakoma pe na poto yango me bavivra te batika poto eza na batu baluka bana babota bana batika bango ba orphelin ba orpheline. Repentez-vous. En tout cas, vous partagez vidéo oyo. Mutu nyonso akokoya na vidéo oyo. Yo mutu ya rando yeba ke message oyo eza pona yo. Tu dois te repentir. Il faut botika babiloko ya kofinga na wana. Nazo balancele bino ba vidéo ya quelques sœurs bande wana biso bakufa ya kano ya basi kitoko batambola na ba jeep ya cher bakenda ba poto bazala pe na ba relation ba musicien mais lelo bazate communauté bosana bango babengana bibembe soki yo nzamba azotika yo vivant ti lelo eza po azotiko biso to ganga oyo kaka repens-toi yo mutu ya rando repens-toi oliaka na mbongo mafinga na internet soki balingi ba emilie mutu batindeli yo mbongo ofandi o démentir obandi ko finga mutu à l'occasion de rien. La mort existe. Si la mort existe, le paradis est réel et l'enfer est réel. Jésus-Christ aussi est réel. Soki tomoni bandeko yo bazalaki biso lokwa biso nyonso bazo pema. Bazo sala ba guerre, ba rando. Lelo baza lisusu te. Yeba ke tourna yo ekozala okokende wapi. Ndeko nango ke wapi. Il faut comme un niveau comme ituna. Atana kokisi 180 ans. Il y aura un jour na longa na mokili oyo. Am nange kokende wapi. Misala nini ozo présenter lelo na communauté. Avant to continuer na conseil na biso. Ya kola musa conscience ya mutu moko. To balancer ba vidéo ya bandeko oyo. Comme ça on va rentrer tout juste après. Pour na continuer. C'est parti. Voilà, donc merci infiniment à Charlie Balaka, à Armand Bouka ainsi qu'au Cordon Project pour nous accueillir. Ici nous sommes en 242 pour la conférence de presse qui va se dérouler déjà demain pour la première édition de Cool Malebo Music Award. Alors merci infiniment, en tout cas je suis certaine que nous allons passer un bon séjour. Merci beaucoup à mes abonnés. Vidéo on a présenté bino wana eza Evelyne Camon Lopez babanda ko bengi mama Lupango abandaki ko présenter émission na CBS mutu nyonso ayebi mwasi ya pembe atanga na efasik mwasi ya français azalaki na taille mwasi ya pembe makamu nyonso melelo Evelyne Lopez abengama ebembe ba oublier ye na communauté tango sundongo zana okokani na ete na beauté okokani na ete na ba capacité mususu ya zalaki nango meta na ye permetaki ekomaki Evelyne akufa
ndeko nanga mama lupango atika lupango ango oh nasombaki jeep soki a 30 combien de 30 soki 32 000 dollars etikala abima pena mibala ndenge na ndenge. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Bande onanga, repentez-vous. Repentez-vous. Baguerre bosalaka. Ezo tongila bino kaka ndaku ya trauma, ndaku ya kolela. Eveline azalaki na bagueur na bato, abimaki na mibali ya bato. Lelo réseaux sociaux ezo permettre yo futela ndaku na mafinga. Ezo permettre yo futela bana classe na mafinga, na mataka na business class ya mafinga. Nalataka griffe ya lubute ya nini ya mafinga. Ndeko nanga lobi obenga mebembe. Batu oyo na chelio comme Eveline Kamo Lopez. Ayebaki teki ya kobengama ebembe, abandaki kofinga, abandaki kolinga mibala batu, abandaki kosala makambu yanko, me mukolo da. Merci. Toumana vient à faire là. Ah ouais. En direct de Belgique. Ah oui hein. Rafine Toumba poto. Maman, tu toi la poto, hein, poto ta Belgique avec Yemei. Yemei. J'ai essayé Nzambalo Yemba. Uta lobisa bango mikolo. Uta nyoko la bango. Boko nyoko ama. Itoko. Toka, bisous, bisous, bisous. Toumana vient à faire là. Ah ouais. En direct de Belgique. Ah oui hein. Rafine Toumba poto. Maman, toi la poto, hein, poto ta Belgique avec Yemei. Yemei. J'ai essayé Nzambalo Yemba. Uta lobisa bango mikolo. Uta nyoko la bango. Boko nyoko ama. Itoko. Toka, bisous, bisous, bisous. Merci beaucoup à mes abonnés. Wana bomoni eza vidéo ya Rafine Toumba. Rafine Toumba mwana muluba. Rafine azalaki kitoko. Bomoni kande, bombino mo bomoni ba image. Rafine alukaki poto. Bomoni ba image akendaki Belgique. Rafine azalaki na zemi. Aboti. Me atiki mwana ngo. Awa na yokaka air moko somo pona basi ya zemi. Mutulokwa Karine. Oza na ba zemi na yo. Me oza kaka na ba clash. Tala Rafine Toumba. Video ya bandeko na ochela bino. Ela musa conscience na bino ko bandeko na nga boluka nzambe. Tala Rafine ofinge na nini. Taye fanda. Atonda tina molin. Les jambes bien bombées, chargées, décorées. Mais na tongo moboe, Rafine akokaka lisusu te, koya kofinga, malade ezwaki nzoto, azalaki incapable, ya koya kosala so ba video ya ba clash na réseaux sociaux, et via Rafine Toumba, ekataki, Rafine atiki bana. Rafine atiki poto. Poto bino bomona ka eza lié de repos. Ndeko nanga bongwana. Ndeko nanga repens-toi. Na bosa nini ko tia video ya Angelica. Bandeko bo bongwana. La mort est réelle. Soki nzambe azotala yo na kati ya ba clash. Chantal Bola, Karine Mokonzi, Sarah Tola. Et les autres là, bomi benga bakondi bokonzaka bo gouvernaka YouTube. Moi si okomone so nani Mervin. Eza na tongo moko botika bana. Boyo kaka somo tango batu oyo bazalaki pe lokola bino lelo bazate babenga mi ebembe.
garantir vie na yo epa nzambe po mikolo na yo ya se ya moi eumela. Bible elobi mutu fo atonda mikolo na ye na se ya moi. Lieu de trauma eza réel. Lieu de trauma eza réel. Ata kutu diable ye moko abetaka mbangu ayebi ke babombelanga moto. Ayebi ke sur le Dieu créateur asala enfer, asala ngopona nga indiscipliné. Basala enfer pona Lucifer, basala ngopona mutute, mais batu bazomi ponela enfer. Moya tika musala na réseaux sociaux ezate parce qu'elle la rawana, alate la rawana, jeep na ye zawana na kati ya mafinga na bavi moko ya malamu te. Bandeko, répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. La mort est réelle. Bo se repentir ko bato bakufi oyo Rafine Evelyne boleki bango na nini po bango pe bazalaka na train ya mafinga bango pe babandaka ko humilier batu lelo tozoteya lelo tozoganga tozobeta so ya tempête mikolo nyonso. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Bilembo nyonso ya apocalypse essaie de se manifester. Repentez-vous. Bato musu batratara biso lokwa bato maboma, dépression, obeli mutu. Pendant que tozobeta so ya tempête, pour dire aux gens de se repentir, de confesser leurs péchés, babongisa bango na nzambe, parce que ange de la mort tango azoleka azwa yo te avant l'âge. Mais bato musu bayaka kofinga. Yo muto finga kana kabeli au passage ya Bible, Apocalypse 22:11. Yo muto zo finga continue kofinga. Yo mutozo continue ko humilier batu, humilia kaka batu. Mais yeba que Jésus-Christ a ko surprendre yo na enveloppe ya salaire ya mafinga oyo nyonso o humilia ka batu. Basala yo eloko te, o finga ka batu na ba commentaire, basala yo eloko te, salaire na yo ya bonne qualité. Et simbami et pas mokondi ya pema qui est Jésus-Christ de Nazareth. Respect za lisusu te, oyeba mutu te, isifi omona ka photo na yo ki lisolo na likolo, oyo sukoli yo finge na makambu ya lokuta. Bien-aimé, ton temps arrive. Tana yo, ezokoma kala mingi te. Rafine pe azalaki na zemi, afilmaki pe libumune na zemi akangi ba photo. Mais atika bébé ango oti lelo toyebi continuité ya bana ana te esuka ndenge nini baza wapi. Kotala mutu lokwa Karine par exemple aza na zemi mais azosalela batu kisakata maternité okoyeba te soki okokende soki pe okozonga. Mais soki osimbama na Jésus-Christ otambolaka malamu batu bagaspilla soi te mpona kolakela yo oke maternité okobima. Spiritualité zaka niveau par niveau. Mais batu nyonso na tche awa Karina salara na bango rando. Ba Evelyne Karina fan salara bango rando. Karine soki nzamba azotika yo eza po azotikelo temps azo interpeller yo. Repens-toi. Tu as un délai. Bangelika nyonso wana bosala na bango barando. Lelo ngai conscience nanga eza vivant. Natali nazokufela baninga menga nazotikala. C'est qu'il faut na banga nzambe. C'est qu'il faut na accomplir mission. Il faut na bunda na salela nzambe po mukolo moko na fanda na esika ya kimia. Am nange kende esika ya kimia. Mwana mayele aza bongo. Mwasi ya mayele aza bongo. Des fois quand je regarde Karine, oh, mais oh nyoso génération na ba banda ba guerre na ba RTGA, ko sala ba anniversaire na ba plateau, ko sala ba clanche, ko sala ba vantard, ya ba basket kolata, bango nyoso na tango bazo kufa.
elakisi te ke bango nde bapesaka nzambe kanda makasi te. Ezaka interpellation ya komona ke soki Eveline akufa mitala, Rafini Tumba kufa mitala milengela, parce que mokili oyo toza ba passager bien aimé, toza ba passager. Yo mto kolanda video oyo koleka te, partager ndeko nanga, to évangéliser, to loba batu babongwana, communauté congolaise kofingana, bobongwana botika. Liwa ya proche na yo nyoso, il faut ezala interpellation oloba ke lobi ezala tour nanga na kokende wapi, nazala na nzambe malamu, na bongisa na nzambe, na tika vi oyo. Nzamba pambola mutu nyonso ako partager, pe mutu nyonso akolanda video oyo. Nzamba pambola bino, tozoya na video ya Mama Micheline Chabani par rapport ya makambo ya lobi, naza na éclaircissement ya kopesa na bana nzambe na badiri ya Mama Micheline Chabani ndenge akendaki ko célébrer fête ya Fally Ipupa isika batombolaki lisusu ba grade mataki. Nzambe nanga pambola bino bien aimé, bo s'abonner kaka.